Check, c'est bien moi le professeur Tournesol, le big pro, le big manager. Yabo Ezalate, Congo Winner TV, toujours level. Attention avec les sorciers et les rattemblés de Chenapa. Toujours Nadia GB avec Congo Winner TV. Level. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote, bonjour, ça de pas de l'heure. Bonjour les Bakou à l'émission, la minute toujours tout le Belagnos avec Nadia GB. J'espère que Bomoni a dit dans le monde, Bomi tout les choses aux questions. A dit dans le monde, Totanga Razarana Simandengani Nabimi. Donc on est là toujours, Balobi, toujours l'actualité n'oblige. Donc tous en a pour nous couper Sabino Kaba Info. Dans ce toki, nous c'est que tu y mabe. Donc awa na Congo Winner tolobaka penda bo solo pe tolingaka koloba likambo eza ya lokuta te toujours na Congo Winner TV. Na lobi bo s'abonner massivement na chaîne na bino bolingaka mo ba commentaire et ça la bien ceux qui bo sepeli to bo mon pe ba remarque po pesa ka biso po mosala nde e matapenda. Donc bo to na absence ya Nadia GB azali na yeme mo contre ta esali ka ke oyebika biso na Congo Winner toza ka penda bloqué quoi nyonso toza complet. Là je salue balobi e moko Mama Saraka Bunja, balobi moi ça leki ngolo na mwindu. Donc faut parce que ngolo ezalaka mwindu ya leki siko ngolo na mwindu. Donc c'est qu'il faut sentir que mwindu a solo ezali et pas ya Mama Saraka Bunja. Pourquoi pas balobi Mama Pépé de Paris. Bah gros bisous na yo Mama Place aux Ali. J'espère que osa scotché branché toujours na Congo Winner Télévision. Donc balobi kaka dit dans le monde l'homme à la taille S toujours sur Kazolo Bamutinho se fait sentir que l'homme à la taille S qui parle. Donc, Eloli Katende, c'est un gros bisou na yo. Naebi qui vous a déjà abonné na biso toujours na Congo Winner Télévision. Pourquoi pas toi Nadia GB Balobi, la femme selon Jésus-Christ dans les colonnes en 1000 esprits. Donc, place aux alliés, j'espère que vous aurez rétablir na yo toujours Balobi. C'est une bossa qui na sami lisumba lobi Sandra nyota ya banyota yo peso za na posa libanga tango zo sala mo ba commentaire comment moi kombo na yo po to meka un peu koyeba ko bwaka yo balobi jika ya ba jika quoi est-ce que toujours on est ensemble. Donc bambote na yo aujourd'hui on va parler sur la musique donc tozo kota boyebika dit dans le monde kotaka touchaka pour moi ba bêtise oezo leka na ba télévision. Donc avant de continuer na betana moi masola musique avant to kota na Fali na Hérité na Fabrigaz avant to kota lisusu moi mukie na kota et pas Robino Mundibu na tanguna. Bon en fait ils appellent faute na ngati appellent combo na yo ezala Mundibu ezala nani yo kaka pona na kipote maintenant qui peut. Mais avant na kota na musique na benga nano confrère na ngai baya na biso ya media bokomi ko bebisa na ebité eza sentiment kaka ya internet to eza sentiment ya nini na ebi ko za ya na ngana mondo yo mais eloko na ngina lo bano kaka zona okiti vanda na to sola na wana Ken piana père zona okiti vanda to sola Nagina le bano boy. Est-ce que il banon que respect réciproque? Oye bibilo musu tom musu bino bo sala. Na e bate internet mute mema bino bongo. To eza manquement ya éducation, to eza lo lenge na yo, to leka même pas na bande de l'école. To potangati. Oyo ka apenda ke faut le côté plus le côté moins le côté liko na ngo se ke le côté. Tant bozo mekaro le kana ba émission moko bo luka moi base bo contrôler apé maloba na bino. Comprendre ken piana bo contrôler ka balangage na bino. Ce qui ont un problème na yo na trésor lumière okoko ta patron ya trésor lumière te okoko ta we ransonité quand même ken piana. We ra muninga na yo te. Wana za ikona Congo. Weraza na Congo te, weraza monde entier. Maintenant, tant que vous avez analyse na yo na ba internet
ezo panza na monde entier mundela ko yo kaka bazolo ba Weranson ayebi ke Weranson na leader mais a comprendre te oyo zoloba po ba émission nyo sala non na yo ka auto betata moi phrase moi ya français bandata moi 1 minute ken piano sala ngote ken piano sala ngote hein elo ko ngana ko vana na Russie te mievo na vana na ngai na nini na Maroc nzambe na ngamboko internet yeko pesa batu misale ebele hein yeko pesa batu pena misale ebele o comprendre ngan ken piana donc contrôle ka balangage na yo wera muninga na oti ba biso yo ba dido to zaka pena ba wengemen quand on dit wengemen donc to lingara te donc ba toucher wenge po biso nde to ba sera wenge donc wenge nde mutesala po biso nde to yeba yo ken piano bimi na yo ozo finga trésor lumière en plus ozo lo bananu ke yo trésor lumière ko somba pyjama na lati yo moko zo lo ba bien pyjama pe lati on a moyo salé dans émission tala niveau osali pyjama émission mais ozo gangela ngo oba oteka ngo na zando atang so na 10 000 francs pantalon na ngo na eloko na ngalikolo balobela kasi makamba bilamba te yo na niveau na yo zolobela makamba ya bilamba bando banda okende poto oya déjà na elamba nini oyo l'action na miso batu ken piana otozonga tozala batu quand même wera muninga na hote omoni babino bokomi kozwa mo opportunité ya kofinga ba artiste na internet parce que ba artiste ne ba occupé bino te na mutu lokola ngai nga pena na zwi pena na place na tie ya de la forêt ah quel piano souffrir mais tant ozo finga wera son mukile elo bate tant ozo finga de la forêt yebango ke azana ba fanatique premièrement un otano vino en danger. Deuxièmement, aux autres banana en danger. Troisièmement, aux autres moissina en danger. Pour yo zalate. Mais les kamwe kokiko yela yo nandaku ondima yango te. Mais au bossa na ko leka ki na tevo finga ka wera. Mais wera o bino bolanda ka bossa l'émission, wera o lelo su ken piana so finge c'est que batu ba otala o. Ken piana o loti. Yo finga trésor lumière. Mais Babylon Kozo Salawana, je pense pas que, soit disant, bon, je sais pas, ceux qui a patron, ceux qui aiment dans l'Axakao, ceux qui s'accariment dans l'Axakao dans le monde de l'animation, tous les lots à la chroniqueur, il y a que c'est qu'à l'action mabé. Pour Zachary, quand t'as la bagage Zachary, ça n'a aucun piano, ça n'a aucun. Et ça, aucun piano, ça n'a aucun. Pour quel piano penda na pesi fabrica raison pardon na pesi raison internet les autres bimisa ba chronique fuati penda et misa penda ba chronique donc penda fuati ya fuati ken piano donc tali bosso ça yo ken piano yo penda ba chota 2 minutes bo sala débat na trésor lumière émission ne banana français tisuka ken piano yo lobani hein o kolobani ken piano tando talanga na vandi si ora pona lobana yo na bango na eloko te ken piana bando okende poto ngai adida lumumba na mona oteke otambula pendo koti na magasin penda kuna na poto to mona ba héritier bazo kota na bazera to mona bazo kota na ba maison ba somba bilamba ken piana yo na okota ti ken piana ngai adida na lata yo lata to telema ken piana o moni ka na lati kutu na osala émission na lati ka chemise na ngaka ya jeans mais na lekio nous avons se respecter tant nous avons se respecter te ken piana et ça na bilamba mse ko za nango bien mais dépendre na njoto ezolata elamba imagine toi banda batu banda ko defa bilamba tala siko bilamba oyo defsa bango tala na nzoto na bango nde esimbaka mo mituna ka pourquoi bilamba nga mona soma na nzoto na ngevanda te no balula te mais olula ngona nzoto ba c'est ko za na nzoto bilamba te c'est que pe longi pe e simba te na bilamba ozolata donc linga te bana maison mère ba luka ko fula yo ba sala onken piana na pièce yo conseil na zo pesa yo conseil ndeko nanga
lelo komo le kasu na TV olo bakeze erreur okomo benga vie na biso mbutali kasu po aleka asengelo bolimbisi non 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 wane komba bêtise après avoir kofinga mutu osalela ngo base bato soki ba wario soki ba nini ba sepeli na yo après omone yindeli yo okomo le kofinga osenga bolimbisi non esimbate esimbate esimbate. J'espère que qui conseille na peso ken piano. Le lobo à la limiter. Vous savez pourquoi boza la limiter? Yo chroniqueuse moko boye, chroniqueur moko boye, on dimi na oka koza la ka chroniqueur ya mutu songolo pakala to artiste songolo pakala. Sur le jour artiste wana ozala na actualité te o lobela nani. Po ba artiste nyoso ba boy o lobela bango. Yo lobela nani po artiste no za na actualité te. Soko kendaka ina pona rotanga soko kendaka ifasiki pona rotanga po osalelaka artiste songolo pakala oza la limiter. Moi je vous donne conseil soko vandi olobite l'homme à la taille et ça dit dans le monde bam taper singa yango zala indépendant et loko e boma biso na Congo to luka ba polémique moko boy o ezo simba te mais to luka ngo kaka. Nathalie Sarabino na bana bino likamba wenge awati. Wenge beti 25 ans ya séparation. Réconciliation salami. Mais yeba ke na 25 ans wana mabale bele kufi. Mabale bele kufi ba famille bele pe kabona likola wenge wana. O mona pena na famille boy yana leki ya za muta jibe o kuna muta wera ba beba ni pe bazokani. Ya yo luka nga esute yo pe to beba famille kabwani. Ndekone pena bela efse soko kufa. Ba bebani ya désordre. Mais lelo wenyango sko esangani lisusu. Polémique eza lisusu te. Contrôle ba musicien na o baza ya soki elobi na papa chéri 5e génération ezate. Mais ce totali en réalité ba 5e génération tous on dit ba Inosbi, ba Gez Mawete, ba Gaz Fabulous, donc oh baza na 5e génération. Tozu ba fali, tozu ba faire bango tout ba uti na maboko na bango, fali uti pa Kofi, faire uti pa Wera, Erita uti pa Wera, nzambe na ngai. Baby monde internet so écrire libre sur problème. Et bomelo ba relation msusu. Oh, il fallait pas. Oh, comme boy actualité mo ya bien to ya wera o lection na chaîne na yote. Pour ce ba o lekisongo écrire le problème. Pour na nini o finga ki. Quel piano. Galo conseil yo et tant que doyen biso to landa bino na musala bo sala. Malgré bino bo sala on ndenga ma be. Ce qui le ba dit dans le mumbo ba ozana idole, c'est qu'il faut pas en ba idole ya ba papi mboma. Je m'excuse. Faut pas en ba idole ba papi mboma. Yango mona ka lelo yo se totali bien. Papi mboma aza muto yo. Donc ba artiste nyoso bandi makae. Nana bengi za artiste te yambe na plateau baboya. Pourquoi? Azalaka pour songolo pakalati. Il fait son travail à Souki Wana Yamio, vous savez l'émission, c'est tout. Vous tirez qui amitié tant que journaliste, un artiste. Mais yo ken piano. Koyeb sangate ke makambo lo bana jibe mtatindio. Nani fali mtatindio. Nandimite. Yo le kim nani Trésor Lumière nani. Trésor Lumière, aza journaliste ya werate. Mais aza travailleur na maison mère. Il y a orchestre. C'est pas de la forêt de Futakae. Non, tali soko mo eloko. Tant que yo ngo gafe na wera. Ngaso nga pona nga na ba Trésor Lumière la mbonga la lati. Yo go somba na maison mère te. Là, c'est autre chose. Ba tu vas comprendre. Ah, c'est que Trésor Lumière a futa ma bien te na maison mère, ton nengenine. Pondeni piano ya ken piano la mba sombi abiga Trésor Lumière. Carrément ba rolande la bato ba bureau.
Mais yo directement, ok pour longwe et pas ya trésor lumière, ok pas ya patron na ye. Ok mbala pas de la forêt. Ken pano bosani, jour li balo la taka veste la taka. Nazongi sao, veste la taka. Mais falo ça yango zong ba image ta la veste wana. Est-ce que veste nezaki ya taille non? Nezaki ya taille non, té quand même. Dina olo balo kang mnono ko répondre ngaiti. Quand même mnono, yo kanga ka vanda wana yo kangai. N'importe quoi. Ezamba suka na yo. Soki o sala ba biloko na ba bêtise wana. Salango e pa ya batu na yo ba collègue na yo. Ko meka ko toucher batu wana te. Wera jibe o nyonso ba yebi ke wana baza ba ikoni na biso fo respect zala. Baza na bana. Baza na bana. Donc yo ken piano le ko fingi e Josena Gladys ba vandi pena batali ke ken piano o finga papa na biso. Ken piano mi batela ko ya. Batela bana na yo, batela mwasi na yo, batela vie na yo. Et ça la biso bien. To boy ezala ke to banda ko créer ba communiquer, to banda ko leka na ba TV, to leka na ba internet, to banda ko sengelo ba pardon. Parce que lelo to ko pesa monsieur Google, to ko pesa monsieur Google merci parce que apesi ba te belé misala lelo via ba te belé e bongi na nzela ya YouTube. Wera na jibe ba bonga na nzela ya YouTube te. Yebango wera na jibe ba bonga na nzela YouTube te. Donc fais gaffe. Faut yebara nini ba propos nini ozo bimisa na munoko na yo. Oza conseil gratuit na pesio. So ko hotel mo kendo ke na yo parce que ozana mato yo ki tellement ke na yo. Donc yo ngana yo to silani wana. Ngana oda to silani wana po isinga ka fana bimela yo na bina bendio matoi. Ken piana, trois fois na bengi yo. So ko continuer lisu. O mani bolimbi so yo sengo tini mbutalikazo viena nga mbutalikazo. Viena nga mbutalikazo. Aya asengeli obolimbisi. Ka ninga asengeli obolimbisi. Meka suna mission mususu. Yo o lap. O tuna na kotaka na mondo pona nini. Wana ya conseil gratuit. Bozolo ba biloba loba. To yebe loko bo créer pona sœur nanga Virginie. Bolekisi mo ba biloko na bino bo sali. Adressa ki onne. Fali alobi na continue na avana kota na ngambu ya ngambu Fali nani Pakistanais yaka s'il te plaît yaka vanda pour un moment donné combo na ona bossa na ona eba te so ezaka Robino to ezala nani vanda na wana Robino ngana osola no etanke frère nangai etanke frère nangai Robino yebisa ngai na ntio vani wana nzembo nini oyemba na maison mère yebisa ngano nzembo nini oyemba na maison mère oyemba nde osalaka vocal nango tezakani po banda ngana banda musique ya maison mère bakibwisa mpipa basolola bien ba temps présent ba donc babiloko non ngana ozana ba album nyonso ya maison mère yo yebisa ngai nzembo nini oyemba yo pena so na tio donc na ebite ozana musika ya Inos B na longola na kutu Inos B na tano nu mwasa Inos B na tano rebo yo penza bwana production rebo mati abeti Robino yo mati obeti niveau ba bambelo mabanga ondi mati obeta nini kulumba ezata na sens te yango tango babenga kozaka DJ koboya yango te Robino na pesi shomi raison siko yo mona shomi ndeni apesi ex-président na ye Pakistanais mbote bo yo koboya yango yo mandefu wana nanu o tsaka wana so na tali yo tout à fait biso na raisonner nani na raisonner maître Pai sera bana olaksa Jackie fallait que Jackie akobunda na oya boma père na ye Jackie alobaka koloba te. Donc yo penda mettre paille otala la forme na hote bilamba ozalaka na ona kino kena na poto ya ozalaka na ngo kena na poto yango banda olata la poto yango zongi na ngo na poto mais comme meka ko sala ba bras d'affaires te na bato misusu o ba lekio na niveau
Yo Robino yo kokana Fabregas. To yo kokana héritier. Nga na peso conseil Robino Mundibu. Conseil na peso so négligent iba Kevin na ko bongate. Malgré po bambinza wana pa ma campagne ba gombese beba. To banda ba ngonkala nga vana mbinza ma campagne liboso na yo. Omoni so okoti na nguma wana. Donc biso tozalaki na bandela po papa wemba. So tuni bena balo bana yo ke avenir oyo Godé Chungwa vanda. C'est ma grande sœur propre. Makila nanga. Biso taka so to vanda bo kaka makele la banzi ya bandeke mutali banda ti. Robino Mundibu. Osomino le point na vina o futela. Yo za kuna tango budek de prikte. Po deplik pomba yemba banzembo ezo beta mati lelo na baba bato bazo bina rumba ya deplik yo bato babina kanini Kolomba ma aussi robina nzoto mpasi mobimba loko okenda osala musala makasi ata kutu muta uti kutu kosala nini soki nani mwasi na mbali kutu balemba bongo te na nzembo no alobelo vana na kam na ono yo kanga kaka bino boko pesa biso kanda toni. Hein? C'est quoi ça? Et ça ka nini boluka base na nini yo Robino yo nozana yo ko bude penda wenge musique 4x4 tout terrain. Yo zana muto ko bude kuna. Yo ba yeba ki penda na maison mère. Ba yeba ki ote. Ya beta ka ba décaler non, pardon s'il te plaît. Donc yo pena to ba distance na yo. Donc na habite ba kilométrage to ba kilomètre na ko ya combien yo pena na nani na gazma wete to na gaz fabuleuse. Vous êtes conseil gratuit. Je te donne conseil tant que mon frère. Oh garanti ndongo vandi wana na lobi boy. Hein? Au lieu hein o continuer o nyoko la rabana batu garçon libumu nene wana o abina rati yana yepe tata mubimba a tikala ne libumu bongo donc ayeba na raté donc azaneka epana yo ngana opeso conseiller ça bana mbali wana nyonso na ba danseuse wana balongwa bakena ba orchestre bango po yo déjà ozana tendance ya kokende na orchestre fali donc nde na moneli yango so ba te belé ba comprendre te Robino Mundibu akoma musicien ya fali. Comment Missia Fali a joué des rôles. Entre-temps, Missia Fali, entre-temps, porte-parole à Fali. Donc, Robin Mundibu Yoko Sakana fait rigole. Hey! Jésus des nuances. Je me souviens, on a Wenge Krabwani, Wera Tikali Moko. Et c'est qui a Wera recruté des musiciens. Wera Bakeka Ye, na Adolphe. Donc, na moi quelques bateaux. Alimbonda. Et c'est qui que Wera recruté batu siko nani ako remplacer nana ko sala ba vocal ya Jibem Piana. Et ko sala ke faire yaka. Bazoka faire. Banzembo o yemba mana maison mère Jiba yemba Wera yemba. Siko tala siko niveau ya batu abongo. Tala niveau ya batu abongo. Yango tatika ta papa Chera Loba biso to yebi na biso ba vie o ya bien eza nango to tel ka Gims na Dadju quoi parce que eza na ba vie en réalité ba ndeko ba abonné na biso tout o ba ola nanga siko na Congo Winner TV boye bango ke ba vie ba boostaka et belo zo mona ba beta abeti na 4 jours 2 jours amoni ba beti 1 million de vues eza boosté Bo vanda pena bo tselo ko pena tsko batu tsko ba na Rolanda bino ngo to yebi da bo booster déjà ba vie. Mais c'est Google la facilité bino. Mutu ba tsela bino ba tutoriel. To yebi nyonso wanati. O kamone la bimsi tutoriel avant tirer. Moni bino. Carrière ici la bino ma B. Carrière ici la bino ma B. Contrat que tu fallait bo vanda, bo tala ba vie na biso lelo yo.
bayokani bakomi bomoko otala pene boye oke na répétition ya Weranson otali pene boye Sege Maniata za wana otali boye Misia Jiba ye bazoyemba oke na BCBG otali Papi Kakola kei otali Wata kei oke na répétition 007 Gogan Tour de Babel héritier Wata nana oboya génération na micho mutakoka na héritier azate nana oboya ok na répétition were otala ba musicien ba pona nini azo mérité Wata comprendre bi il faut okeba donc fona tambola ne ba vie ba tambola yango zo mona ke mo mbali wana a mérité beaucoup de respect azo mérité ya osamba te so lukele héritier makam a répondre sur te yango zo mona tant ba chroniqueur bazo yamba Wata ba poser ba question mo polémique a répondre sur te très sage. Mon homme très intelligent. Très intelligent. Nalo ba on a le lendo po wane ya Wata. Petit na ba viena ye asolara bien na ba viena ye. Siko yo mo Robino Mundibo yo ozano na sima ya Fali ba pesa ko mo ba lever les rideaux obetaka o ba pe ngana obeta na stade yo. Nzambe ya passe mboka na biso ya passe mboka na biso ya passe désordre eza donc tozoyeba te tosala nini parce que lelo yo soki lelo yo bino ba Robino ntango oyaka na maison mère tozwaka yo lokola danseur. Tu sais quoi? Parce que quand tu danses, hein, au binaka bien, oye biango. Tozwaka yo comme chanteur parce que oye boyemba te. Oye boyemba ta mukete. Ata mukete. Yo zalaka animateur, zalaka DJ. Souvent tant que ozobuaka oyebi po nini Shomi akima yo. Comment que Shomi ayena 4 ayena ba cri na ye abuaka et comme na studio Shomi yo kobuaka moko ngamona obuaka 4. Quel genre leader. Le nom mi benga ke yo ba cri ya yo. Eza ya Shomi. Yo buaka yango siko Shomi siko yo abandela kobuaka yango. Oh lapa. Bon meka place ba meka ati. O te bango ba beta ki po basangana ki otali boye. Oui, c'est toujours comme ça parce que na kalaton to yebaka ba concert o wera beta na stade. Donc au moins bato wana ti banda ba beta ba stade wana ba plein bato ça. Non, ti siko na moni mission sala ngoti. A part wera jibe. Po ba beta ba deux fois trois fois. O sentir que ti na pelouse wana. Le baka pour FIFA boyaka. So FIFA linga ke bato bazala ti na ba pelouse na moment o. Na absolument ngeza la catastrophe. Ngeza la catastrophe. Yo Robino, oye, oloba n'importe. Yo Robino, yo, ata kota vite kutu te ko po vite bazaka déjà belé. Kota imana pété, na takaka dragon se kufa na moi parta dragon ba Ba comment t'attends? Donc c'est que yo na stade ta moi na bino mama leki na yo koko na bino na éviter soki ba za combien na stade wana. Kanga mbanga na yo ha. Tango manqué ba vie wana respect ba que biso to répondre yo. Tango manqué faire ego là respect yeba que tozana simana yo. Faire ego là muninga na oti. Ko banana âge, ko banana parcours, ko banana vie ya bo moto boye, ko banana aspect na nyonso na linzaka tina makolo. O pousa na pembe na faire été. O pousa na te. O comprendre nga Robino. Robino longba. Eso yoki. Donc là on a temps à rediscuter na bino te pour na mona bino André comme son André Boza pour bo sakana ngai. Le 29 octobre 2022. Nini roleka na Congo. Date on a pu d'abord comprendre. Le 29 octobre 2022. Nini roleka na Congo. Vous mettez une question? Ah, tu as déjà beau répondre. Toto c'est la Fali Poupa na stade de martyr.
tellement yo le bibo au sala boy au sala ngo boy ko renverser stade wana ya facilité au renverser ngo penda boy au renverser stade donc au ba vie ba beta ki yango te mais fali penda au sala ngo boy fali di cap omoni babiloko nyonso dirobino zana zonga na mukena ebisa omoni ti fali aloba tokos album a tokos yo asala album a tokos fali azwa ebisa zonga panana azonga pa papa chéri ava ya aloba tokos wana jibe déjà betango kitoko makasi oui ya aloba on a retard pour te dire que fali envia déjà kozala mwana wenge mais simbati style azobeta eza ya quartier la tete pona yebisa bino style fali abeta eza ya quartier la tete eza ya wenge wenge kosa jeté wenge basalisa yango jeté eza wenge eza quartier la tete quartier la tete bajene toyebaka amingizile bayaya amingizile ngeuvuata maiva masisa vendo kala ingango gena tuku donc wana bajene ki mais on sentit que wenge donc babimaka mona vivacité on sentit pendant que openda wenge yango fali ozui ngonga yango yo eloko wala siko zonga siko epa wera batata bamame voilà tout ça style eza wenge na rappeler bino tant bino bo tala internet on a sima di kosi tant bo permettre banga ba wario ngani bo permettre ba bêtise wana mais moi je parle au sentir que on lo bala bino na tel sa bino réalité ya musique na biso ya Congo parce que ba bêtise comme trop. Et ça, excusez-moi, na kota no mo mkeloko. Dans ça, l'analyse, azo comparer entre Inos B na Gez Mawet. Et Simbati. Inos B azo beta Afro Congo. Gez Mawet ya beta bena musique ya beta bena rumba congolaise, azo beta na azo yemba na ye. C'est ça, il y a une différence. Kuna igo Inos Bioka Afrobeat, à un moment donné R&B, à un moment donné rap, il y a une différence. Et là que bon mabino boko ça la différence wana ti. Ya ngomona ke mutu mususu azane kaka ayoki musique aleki ka na TV, aleki ka na internet ayeko lo babilo baloba. Non. Non, bon ça la analyse au tali, au comparer comment je peux dire au comparer entre Boyena Nzembo et Balani est-ce que ça style mo côté. Gez Mawet azana mbongo na ndenge na Inos bia azana mbongo na ndenge na parce que to lobela auto mona kitoko makasi ya memiango tokos omoni donc envie ne déjà wenge mutabo yango azata tozo zela kaka oko renverser nini Stade de Marty. Donc, Stade de Marty, il y a 8000 personnes, 8000 places, 80 000 pardon, 80 000 personnes. Soit tu quittes dans C, tu commences déjà dans 5 quelques mille personnes. Tu n'as pas pelouse. Est-ce que fallait au coton dit ça yango. Ba vient à biso total de la forêt azana maison mère. Totali papa chéri azakuna na BCBG toke Emeli azana tindika toke vena biso Adolphe azana Tonya toke kuna Blaise Bolande na yebiti nini okisa les arani na busa ni kutu vena biso ale makaba yekutu ba vie de ya ba kolna ba komana ba joka donc to yebiti tout le bani. Après 25 ans, basangani. Tokazi ba viana basila. Donc eloko bomaka biso poto lo barape vérité eloko bomaki biso parce que tozaki na respect à l'heurté. Si tu respecta ki euro to pesa ki, mais stade wana bonga bomona ngo full ya batu babimaki. Batu babimaki.
Nzambe na bomoi. Fali Poupa. Il capte la merveille. Donc, puis au conseil, étant qu'artiste, étant que pédoyen, ndeti nga adida na lela yo fort pour na yo kandole na yo. Mais ce qui est important, concentré na eloko olingo sala. Tika polémique. Tika n'importe quoi. Au moins quand internet soto ole katolo ba n'importe quoi. Ba vidéo tika lak. Et maïtayo et kitayo. Mais non, fais ton travail. Artiste toi ça sur naie. Artiste toi que loko na sala. Et mes manga boy, Je vais essayer. Et l'on est causant un peu petit conseil, on a été na lingi, ata moi vient na mokaya. Le bas, tu vois, na force no moko, ça va. Kobeng sa datute, kobeng sa games, te kobeng sa mutute, yo moko pina na orchestre na yo. Boton de sa stade martyr. Parce que on est qui force ya ba wengemen. Ya ba on ke wera na base. Jibem piano na base. Ce que deux personnes, des leaders, on a force au bas dans le monde. Nataka Congo te na monde. Vous avez se faire face na bango. Non. Koloba bongo ti. Koloba bongo ti. Total raban, on a to beta CT ba blog ya ba kanawa. Mais ba bill déjà ba beta ngo ba na 2003. Yo beta en zone à 2000 si je me trompe pas 21 ou 22. 22. Beta ce qu'on calcule après combien d'années? Après combien d'années? So boti moi on a déjà qui est na secondaire. Moi on est dans la secondaire avec 12 ans si je me trompe pas. À 12 ans moi on est déjà secondaire. Comprendre. Donc faut to me camper koyebelo oni to sala. Et que ça bien toujours la kaka pour biso to yaka na ba caméra na biso biso pena to yaka na ba caméra na biso le 29 octobre donc tozanga ku tu troya to bi ke butu na biso di Cap la Merveille alobaki a renversé stade de martyr total anan to ça la comparaison cependant ton disango to bi voilà félicitations artiste na biso ya mboka asali yango tozela kaka parce que ça le kumu na biso moko et le kumu na biso ba congolais non ya bongo te hein ya fali ya bongo te ya fali et ça le kumu na biso au lieu to inana to bomana soutenons donc tant qu'on se soutenir et donc ça la culture ya mboka na biso etombo wa malisusu eza na ba pays misusu oken mettre ba yo kati ba Nigeria lo ni ba betaka wana ba Nigeria nyo so ba betaka za ndombolo bino moko bosala ndombolo musique na bino ba landa yango mais bino moko bokomi ko luka bosala ba featuring na bango bokomo banga ba Nigeria na sens nini to Diamond to Taiwan to Bill Clinton to Taiwan ba beta na penda 2 jours batala na okata Bilo wap, déjà mela promo, yekuta za kuna promoter. Encore la mo senti vous ezakaka. Tout ça ba mikolo, tout ça la ba analyse moko bo eko sala eko plaire biso ba congolais, tanto que ne pe libanda ya mboka, OK, au défendre pe mboka na yo, ba mission na biso ba lingani, to bo na biso pourquoi? Il y a la sensité. Donc là Mama Sarah Kabunjo. Balobi moi c'est aleki ngolo na mwindo toujours na moinda j'espère que vous comprendre analyse on a ça mais avant na chiter ngina lo ba sufu nzambe na ngai c'est pour ça que nous avons que hériter c'est l'artiste le photo soutenir sagesse pas intelligence na pas réflexion na et c'est un moment bala na photo soutenir
lelo yo za proche ya hérité au débordé na ba doyen na ye iba ke hérité to libanda tala lelo ko kweli vient na ngai ser na ngai Kisinjora lelo tala ba fani ya hérité ba balukeli yo pourquoi biloba loba yango esali boye mais nga na osenga na nga Gogan pardon alimbisa yo parce que ba projet pour nga yebi que yazaka réaliste wata na promettant mutu te sans qu'il a réalisé yango mais j'espère que ndenga promettre yo a ko réaliser quelque soit a yo qui rapport à tali pepo ba fan ya wata ba sala jeter so ba yo ke loko ba enregistrer ba memeli pourtant ou ba fan ba réagir pour comme bongo de tuer routine à trésor lumière ali kana buzo ba poane to Zakarim Dabandaki ngana porte-parole à maison mais patron ngeza Weranson tant na yoki mutu mo lobi bêtise ya compagnie na ngana na salaka pe compagnie na ngaba finga na patron compagnie na nga en tout cas na charger na yo c'est ça ce que Trésor à lumière a fait. C'est ça ce que Trésor à lumière a fait. C'est comment un individu moral et cabando finga Trésor à lumière dans son ciné. So Monique et Trésor lumière pembaza nango ya kopakola. Pourquoi pas yo poser ta choda au parole pour comme mwindo. So yo leke na mwindo ya leke na pembe, ya leke na pembe yo leke na mwindo. Où est le mal? Où est le mal? Non, ils ont un sens. Donc Tomi yeba ko pesa valeur na eloko to ça. Tomi yeba ko pesa valeur. Donc Kisinjora vient nga Kisinjora, c'est nga Kisinjora donc on a les leurs forcer quand tu parles au barabien banaka la banaba ba quartier latin, ba vallée popa. Ata mutu moko tikala o memo na poto azate ba pesa ba poto promesse mais hérité wata quand il dit elle fait. Quand il dit il fait. Donc nana le bali kamute sans qu'il a réalisé yango. Donc atambusio ba mboka que France, que Belgique, que Allemagne, que Portugal, que tamboli. Pourquoi pas mbongo ya billet o ba tambuseli yo wana? Hérita ko zo mbonga boko le lango bana na ye. Hérita ko zo mbongo wana apesa ngo famille na ye. Pourquoi que biso awa tolingi qui ingratitude moko boy tolingi ko sala lika moko boy ba hypocrisie moko boy ozo kumisa mutu menacé ozo liae hein et dans la sens té et alors quoi dit dans le mumba azana Congo winner azo sala musala menacima abengi penda abengi batuna moni moni Saraka Bunzi wana Saraka Bunzi ana fo momi asola bien té momi mwali ko sala ba marque malingo mi sala ma asola bien té on sait ça batu non carrément na poussa na pembe na été parce que elle est elle est servante de Dieu quand même. Elle est servante de Dieu. Yeko talingane ba bêtise. Saraka Bunzi zo azuyo kana problème ba adida. Ozo yokanga omoni maka mozali na sepeli na ngote. Mambozali na sepeli na ngote boete. C'est ça. Ah merde na yoki. En tout cas na yoki. C'est bon. C'est ça. Okuta na batu lokola banadi ya GB. Combien de personnes basali moi sur na mabe. Azui mutu na musala mais mutu na ke abando benga patron na ba détourner ba benga na ye. Mais ba tika ko yoka eta le kana internet aloba. Non, asa na ngote. À l'aise. Asa musana ye. Très à l'aise. Merci d'avoir suivi votre émission au Tolobela Tolobela c'est avec Nadia GB mais le a dit dans le monde bandé à Kolobela. Merci na yo pozu libaku. Il y a Kolanda émission na bio toujours ne Tolobela avec Adi dans le monde balom à la taille S. Donc merci na bino balobi moi ba commentaire que ça l'a bien moi ba remarque que ça l'a bien bon s'abonner toujours moi partage que ça l'a bien photo continuer toujours ko ça la Moussa Nabino,
Là, je salue Costa Mayas, donc, Mbotenayo, place aux Ali, donc, depuis Turquie. Donc, Mbotenayo, n'a sûr que, au tali émission, au Tinasuka, pourquoi pas, Balobi, Mama Pépé de Paris. Donc, Mama Pépé de Paris a dit dans le Mumbaye, toujours à continuer. Donc, Ninel Okemba, Priska Okemba, Irsil Nim, pourquoi pas, famille Luna Mobimba. Donc, Mbotenabino, Timba Luna, Passi Luna, Nzuzi Luna, Iris Luna, pourquoi pas Ridor Luna, donc Bambo Tenabino, Balobi, Eloli Katendezi, donc je te salue, gros bisous dans la place, vous allez, pourquoi pas Balobi, Sandra Nyota, Bino Nyonso, on a dit que Bozala qui est scotché, branché toujours dans Congo Winner Télévision, Bolembate, tu continues comme ça, il a Bino Moussala, donc biso to le bara toujours, tous à la Rana Bino, Peto Sepeli Sarabino, tu es la Rabino car analyse bien, info bien, bon, continuez toujours qu'on s'abonne, tous en abino, tous en rabana misala nabino, toko sali la Rabino car misala pe ba demande nabino, ngana bino to kutani na numéro koya. Bye. Check, 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 c'est bien moi le professeur Tournesol, le Big Pro, le Big Manager. Yaboué Zalati, Congo Winner TV, toujours level. Attention avec les sorciers et des rattemplés de Chenapa. Toujours Nadia GB avec Congo Winner TV. Level. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.